Bandeko mbote mbote bisika no subuzolanda ngai nga ndeko na bino Simon Pusolo Bito mobala pembe tina Dubai tembe sili ba jalo bakufi ba fokonte pe bakufi la lulale balelo sonandonge mama balelo sopena tondolo bogobika te libanga gologota gawana mobala lekili bongo nelengi ngwa rouge abimi noka bakeina ipupa na bakelia abimi bandeko napesi bino nyonso mbote mbote bisika nyonso bozali bozolandanga grâce pe Kenya ezana bino tango nyonso bandeko na yepoto solana lisolo oyo ekoyi na communauté oyo ezokendeli zonga likendeli zonga lipopo kaka ya ndeko na biso keni piana boyoki ni makambo ebimi na ndeko na biso nani Fally Ipupa bandeko eloko na sina lobaka ngo na yeka na zonga la deuxième fois na lobaki eloko bungabi omoni communauté congolaise tozana ba biloko mususu eza terre à terre tozana makambo mususu makambo toninga tosala ngo na ba age moko soki ezalaka ya 1932 biso tozoya kosala ngo na lelo eloko liboso eza nano na communauté na biso eloko liboso pour vraiment tozala poser eza d'abord éducation. On n'a pas d'éducation. Surtout na ebani na biso ba mikolo batata lelo ezokita siko na génération nyonso. Et loka liboso kolia na noté parce que soki éducation eza bien kolia pe kozala bien. Mais il n'y a pas l'éducation. Bon, c'est bon, parce que pour nous lier, il faut pas s'en éduquer. N'est to sali bo éducation ça bo. Mutu munyo so sali loko bo. Mutu nyo sa sala bo. Il y a un des tambours na mboka bo. So que éducation ça na mboka na te. Il tambour kazi ko libungu tulo. Parce que loko di boso eza d'abord pour na biso ba congolais éducation. To ça l'éducation te libungu tulo. Parce que ozotala mutu mususu ozondima teke yé mutako kotsala makambo bonde yé mutako kozala impoli ndengeni impoli avec le sang bandiko sina loba likambo wana eloko eza na communauté na biso avant makambo so bunga lelo poto ozala bien eloko liboso ez éducation bandiko soki bo contredinga se bozaka batelmisala bo pumbwaka parce que eloko eleke éducation ezate. On t'a arrêté ce qu'on raté d'éducation par Nabino pour nous récupérer les arbres. Et ça, les lots l'obité. Ce qu'on a bien éduqué, et ça, les cinq, mon coin. Au sommet, la bilon, on suppose le besoin. Ngana kola boyité, na kola babongote. Et richesse, ya wana, ba parabatique la biso. Je suis bien éduqué. Et quel parce que ngamo repé na repé sa ba nga ongana zwaki. Yo le ko zwaki impolitesse, repé sa pi ba impolitesse. Ngana zwaki na nga éducation ya bien na babi na nga te ko sala boyete ngalo ko na saleki yango te ngapi na ko sambela to bana ngapi ba sala ngo te. Ça c'est l'éducation. Aso ko na nga so banga bi ete ngana ko na pa na biso pa biso Alexandre ta bana ngelo ko sala ngo te na ba ko aso banga ngo su aso éviter loko na parce que amona ngo na noté pa na ngai et pas papa na bango. C'est ça l'éducation. Ko finga wana o lelo to komi ko musique lelo eselene lenki. Bala mama, mutu akoyebi sabino musique eza sone lengi. Musique ya psetika lika ya buzoba, ya kutongana, ya kuyinana, na lekie na nyonso, yena tutika likaka neloko wana. Distraction na distraction. Musique eza sone tuzalaka kala te ba yana bisoni ba lokobi o lati kitoko yibi bilamba, o yibi mbongo na kasa saki ba mama, wana bisona obendi kaka ba saka mbongo nde bando obendi ka proa. Wa yeba yebi okoti na zaki yo wana ka gozo kendeki lelo okosala ngondenge ni musique tika na okande wana nzoka to bonoko sepela musique parce que ya ki distraction na kena ko na ki ko ningisa mwanzoto na ki longola ba mabanzo na lelo okokina longola mabanzo batu nyoso bakoma binemi na binemi lokolo kota ka musique kototo okoko kota wate lokolo zala ka kuna okoko ya tala makamba ba yel biso basaki na ngobongo te biso to mona mpa ba ya na biso nyonso ba beti bisiki na toyoki na biso ngo onde tingana zoke no bina pa ya nyoka vie nyoka longo na kota pa ya wemba te na sansi ni ba benga na bango te yoka ka mtozo polémique na ngope saka na omika ya basi ba mingi saka ba polémique ba no wena pe ba no yemba ka mingi basi ya ngope ba seli makaminene te ba vele mso baziki ka ko yembela ka ba basi
pour babandaki trop jeune ba ye bango vraiment côté kaka mutiaki bolingo ba sopaki bolingo kota basi bango bazali kaka ya mpe basali te misuko bakufi na bandaka ba parents mingi basali bango kaka kota bolingo basi ba yena biso kala mais génération on a sepeli quand même et fungoli bato moi misu na yoki pendenge ba misu ba lobi yo te na tangi pe na landi wana onde ba lobi yo te fali apekisi ken piana atanga ka kombo na ye fali pupa na koko lobali ka moke après na kozongela ken fali pupa ba ko lobaka kombo na yo oza star fali omoni eloko mosu na mokili ndenge ezalaka oyebaki te oyebaki kiye kite bandoko mimaka bato na ozakilo omoni moniama soko bwaki yango file soko bwaki yango neba ekangaka nyonso na bibala ngombe ekanga na bakoba na bambe esansele mimaka kaka nyonso yo bakomema nyonso ndenge wana oyebaki kotrie te parce que lelo pona bokoma na niveau tina ken c'est que ezaki eloko moko boye ezalaki déjà eloko moko avant mais boye baki ko se préparer en route parce que fali oza trop sentimentaliste et ko boma yo eloko yo lingi ka soko lingi boye ezala ba conséquences mi fali soko za na vie oza muta observer kama kamu mingi oko avancer na makambo nyonso tu n'auras pas de problème avec les gens parce que na observer loko loko sona sali yamso population de lingangate et loko sona sali vous la bénéfice nanga yo nyonso no banoko mona o englobaki tout ensemble mabe soki ozana vindengo wana atime si c'était ton dengo pona ko avancer o bano saka siècle visi o match mona kaka ozana obie mais ozoko oza stable te parce que makamso salaki ezoko katena makambo komi nango lelo lelo so baken piana bakomi so na niveau balobaka bo po bakoma na niveau wana ebandi yo moko oyebaki komema bango te fali soki nga lelo na fingi yo kanga dato yabo tsongo na ba stock na biloko mwasi lelo soka finginga na afinginga lelo afinginga lobby afinga 3 fois c'est que moi ça a comme une préparation ya kokende mobali opesoka finga ka mwasi mikolo nyonso mwasa kesiaka mukolo mwasa kendaka alakaka te parce que libalo eswana ka mingo te ba finga na libala ne komaka na bokoko te eza lokola yo sa kongolo ko bala chinois est-ce que so mona chinois na kongole ba kuma bakoko o mona bongo sika mo ba fani na kirete ba te chinois na kongole awo eza raté parce que eza ndenge na d'origine na biso to komaka na bango bongo te eza pe ndenge makambo ekendaka ozaki na batume obanoko yeba batute ozana batume sentiment lekaki yo nzoka na bamakambo nyonso so te sentiment yo no muto ko perdre un jour yango yo na batume so bakoma ko finga fingo fali na niveau o bakoma ko finga e koma opesa nanga biso nsu mawo o mo so tala vraiment fali tout ça yo mo muto lingaki o ankese bongo fali omoni muto afingaka omoni muto azalaka okulia ko tsesu na kati kipi na opoane ngaso na lobi bo na loba mabe parce que déjà so mona fruit on eza malamu te est-ce que pas le lonye ko sa de sukuna mbuwa moko po baboti sango bazotsa ba sali tout esike ezalaki kuna ba tse ba filmer on dirait so ba tse filmer lobi ku finango ba tse filmer lobi ku bon yo suko ba to ba lemi ba tiki nzete ngo bi so keke bote yo ko récupérer nzete wana ba to ku ba bandaki na nzete na ba koki angote pona ba filmer yo suko ko tsa filmer ni ba sali miracle nyonso eke yoko zwa ozwi siko fima ndengo nzeta ndengo wana ebotela mbuma to ebotela rankili to ebotela uzoba muni yango wana eloko na yebso ndiko nanga berere salaki yango wana parce que nyonso na si tu étais préparé fali
olinga okoma ntina bato mosusu bakoko loba note soki lelo bato bakoma kofinga yo yo moko mpe mitala yo moko mpe mitala bana mike misusu bakoma kofinga bana na biso baimpoli bakoma na YouTube bandeko bolimbisaka baimpoli bakoma na YouTube na TikTok na TikTok ya ozotala moto mosusu mama moko azoloba mama mosusu ozotala est-ce que bafingaka moto boye nde tolobaka mpe bamakambo bamisicien wana botalaka mpe niveau basa bandeko na biso ti lelo kokofinga fere ofingi fali me aza na famille na ye mpe aza na famille na ye mpe mwasine na bana bazo me bofingaka biloko moko yaya ondiri bokana moto ye mona na tika bongani est-ce que oyo nyonso eza kaka miziki yaya nga natunaka navandi mwana mosu navandi ye mosu na papier nano azotanga noko bakei natala nga lokola noko bakei natala nga mona azotuna oyo eza miziki oyo te baye koambrouye biso ka toyoka wani ko miziki te komi barankile ya ezaka soki ofinga te parce que makambo ebimaka na bakati wana moto akoma na kanda bato parce que ozomona ozofinga ndeko na neti bamisise bandeko na bino oza kofinga eloko yanga soka namoni place abongo bana mama nazuka nini na ngana na sote ngana parce que déjà nazomona bagroto bana bazalaka ozana mwa série bondo biso to boya ko tsaba écouter on fente ka ko tsenga dinza binga na collaborer te o ba gromo boy na wuti na ngo wapi na kimukolo boy c'est ça parce que ceux qui les autres bazolo ba mingi parce que bazolo bela kaka mingi yo fali il faut mon copine tout pour ni bato nyoso ka bazolo nga olobela nga mabe fali moto alobaka no na zongelaka moto alobela ko vérité alingaka yo parce que soko fandi yo moko fali au seul examen de conscience mais na bato nyoso ba misise ba pourquoi toujours moi et ça on te pose extra té longola na extra vanda vraiment bien ndenge tozaka ko kansanda ndenge ni mama mikono so gangela nga ndenge mama na gangela ka yo pour au changer comportement omoni bandeko na biso oto kola na bango ba yana biso na ngona kama mato yo mono so kola na comportement okozala mabe na place okeni ba yebaka mais ba mama biso ba bombaka sege parce que motema mama soko landika ka soko landi pe bandeko na biso to kola ba comportement pe ko bima na mukolo omona mama ba no lobani banda to ki kola azolo banika yo mon seka ba mama ba yebaka biso ko leka ba papa soka azolo bano seka yebilika exacto onde mona mama longola na ba distraction na nyonso parce que lelo soki bato komoloba na ke ba ken ba parce que ba ken bazaki pa na yuti ken azaki soki pa faire so na bosanité ozwa ke soka fali ozwi o mona ke sika makambo bandoko sala oye na yi est-ce que pa na yo pe mbumeki bima kitoko point d'interrogation fali bazwaka makama musala bazwaka mu basenga save point pour batela nini na onde makama no sala kit soki save za keba nyo mona kaba comment lukele on va t'appeler c'est que ba ko bengo to ba mona makambo za mbilinga ozo ba save mutoneza keba nyoka ria ekokanga mais ozui save wa soki ukozwa save pour nous redresser obongisa makote musu osala ngo ba kopo bongisa ato bongisi soka ibine musala ta musala te woni be re musu ya ndeke memi ngande ngona ndeko nanga nsimba be re musu mo mto memi yango iyo musu mona muto so na memi as avantage nini sapananga na ibite soko osala makambo est-ce que ya kolala ya kolamuka toni lelo solitaire ba ko makimaki ba misusu ba lobabo misuba parce que yo moko to tireki accès parce que oyeba iko triété o sala ki choix na ba sentiment na nzoka na fali oza star munene so ba biba tanga ba muto akoboya oseka sa muta misala mabe oza star ngana lobby na zongi la komikono soki yo mona oza soki nde oza star soit posé yo kaka pe batu misusu
Mutu ayokaka mingi yende asalaka makala minene. Mutu ayokaka te suka kuyaka na bambeba. Soko soyoka mingi obandoko sapi makama minene. Omona makama minene ate eloko fali asali ndono. Soki moni batu baso telemela likambo wana baso sepelo seke mabe ezali fali. Lelo tala ne ba misusu basata na ba misusu basata na tango fingo ba profiter ni parce que il y a des politesses mususu abimisa ngona ndenge ke ya musique. Son bito compter batu baza bien éduqué c'est dit c'est beaucoup ça 1%. Nous sommes batika kibudi o ma kibudi et l'homme malongé zate. La tekele bumba nazana bango lelo awa na sansu wana eza bongo muta ko boya sala mokili lenga na oyana ngate nyosa soki na lobi fali bilo mususu nzambe nde alingo kutana nango oyeba siko kieki fali muto soki se babwaki ye seki place na wuti alaki na makambo epa na obima musantu te nga place na wuti baboyinga mais siko yokuna osomema mutu wana osomona ba conduite na ye ezakito yoso zoye fali est-ce akopoktelo un plus to peso sous sa auto division yomoko ni satana lokisi ko kokota il faut ko yeba na bino pe batu bozakane na dimisa il faut otala pe batu boko zwati ezo kitsape bino lisu e kitsape suna musique na bino so bino boso e batete fali te na bino nyonso parce que lelo so fali asalite bino pe boko futa mater so ki lelo fali pa so kita bino boso kita mbo beso kita parce que so kota te bon so boko futa mandeni ni so ba bia te pa fali bo non parce que nyonso wana ezo sa bato bandaki na bango oyeba ki bango te. Ce qui est là, comment le babylon kabou. C'est qu'aïba qui déjà, aïba qui mieux par rapport à Yomoko. Parce que pour mouta finga, y'a bim solo maka, c'est que mouta na aïba kinga. Parce que vous travaillez quand même beaucoup na pienne. Pardon, na ken pienne. Na bandi comme sousouana. Bino bozo so kaka batu pona te asale la ngabou te fali ko sale la boza bien après yango. Quand la kaka avantage no tende mutala so lobi la boye afingi mutu ane bele bongo yo sugo yo sana oni fali mutu soko azane kaka mabe avutika la kaka mabe au chancete mutu so batu bakoma lo banuka mutu fali koke na mutu na rapidité ako bo ko ne bale soko monika ka bande ko so monika mutu ba telemisake ka musapi boy mutu ana kutse mama kolakisa muno kwanda kunote ya msuye mtakutinde loba batu baye kunikiselonda mutabongo soso kelepe kopi ba mimaka ete kende yo moko tango kosiso yoko yebisai kongola sa bongo omone loko ekotaka na lisu ezalaka muke jamais saka eloko munene pilipili nzeta liboko te kotaka na pipi me lisu nini kama te kotaka zala mayele fali zala mayele Berek mususu ere kojo sikoyo. Qui est qui? Parce que entourage mana, pardon, entourage na yo, na bino, na batuno, entourage nyos, et lo kamalonge zate. Fali so muta olubela kamino vérité te akosa kayo. Misu basana bango koko, basana bango ka ba yepo, misu basana bana baso profiter na bon, ba profiter. Ndenge akosala ba musala, fali ribungu tulu zéro. Ngana tele milaka parce que na mona ka déjà ba inconvénient na yo. Fali lelo soki kaka ngingo to boyi. Fali o mona ba on nyonso ba nako mona te. Mutu aza mutu. Mutu aza mutu yaya. Zwa siko vraiment zala siko na maîtrise. Longo na ko agiter na yo zala siko na maîtrise. La vie continue. Et sali boy pour yeba nani aza nani na bato nyoso zwaki muto azoyi na muto et pas le soir au lingo na iloko ni fali eloko ni kana songa na proverbe wana yoso li muto azolinga ngati kuna zo pardon
Kune sika zala ki azolinga mutu wana te. Bongo yo siko pa na yo aye, akolingo ne loko ni. Aye amour intérêt. Ya bo tsango na ba statine mutu oyo na zonge lisusu. Esika zala ki kune sika banoko futela nanda azakutu na banyongo ebele. Akima ndaku wana. Sigo ndenga yo ayepa na opo a renouveler garantie à kota na ndaku musu. Elongo nezo la tsaka banoko futo bien. Kuna sa sumba na nganda. Bongo pa no sana ni. Nyoso ne fu sala maye. La. Maestro fabricas métier noir. Tozo c'est la okaka. Puis on a des plis qui pour moi tozo c'est la le 30 août. Toyo kande bo ningisa mokile. Na sanswana. Bolelo sonandonge. Balelo sonatondolo. La. Libanga gologota ngawana. Na sanswana na soloba. Bato no susunga ke. Nana reconnaître malamu na yo. Ete ya ufali. Biso misusu yina biso na yeba iloko yinanga te po na lobela ko vérité. Fali bato nyonso yake na ba. Lakisa biso muntu oyo asalela ke loko oyo ningisa ki mokili. Na lobaka ne biso na tala de bufinga kanga. Alakisa kanira linga ka fali. Eloko botinga na ngoka monotone. Bino boza vumako fayulu tembe. Boza ba fayulu bino. Kuna ba wario boza ba fayulu ya solo. Parce que eloko ngana monaka. Na zonga ngabi fali. Faites attention na bato oyana banko. Oyibi mutu oyana ye. Ogoya pe na nyoka. Nyoka suyo. Ozo ba position. O nyoka akufi. Keba! Ya musatigi poso ko bomba na nyoka somo nesi na te poso no ko ganga. Ogo bwa pe na kalecho etika lutike ka Dubai pamba. Ogo beta pe nani Oko tuta na Dubai na libanga oya kayu ki otsoki kuna na Dubai. Ofotika. Ete ya bino. La. Nyoso makambu. Héritier wa ta soso lempi. Noka ki le 23 yu peso bim santim. Grâce à Dieu. Nyoso makambu. Fali pupa. Kolanda makamba bakeni wana te kolanda ba mdana wana te. Fali kumisa nzambe. Oyebi nani ki na vi na yo. Butini les vidéos parce que fallait nga ata mbote na kuma mona mbota ti fallait komela mbote ninga zakali kato solo et comme ni parce que nyoso na ba po ya vérité et dit ma diata tinde la pa ya fali vidéo ayoka parce que yo za mi placer comme kuna et pas ya fali tinde amona ko fali ya mona na zo ibisayo longula na ba distraction vanda na yo parce que loko wana na vie était yo makasi. Ete yo, yaya, ete yo makasi. Liki songo mboma, mobala leki libongo nelengi, suka. Asansona. Bandeko, one ngana lupa puna ndeko na biso keni wana na banini, lelo so ekomi boy, ndeko na biso fali yo moko, oyeba ki bangote. Lelo on peut sa keni faute mingi te, parce que pour keni akoma boy, nana zana sima keni, toyebite, nana koko. Parce que quel passe à moi bouquete. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Argent peut briller. Bokeba. Fali. Zalama yeli. Mwana mama. Zalama yeli. Ka anga yo na zongeli 3 fois. Fali. Zalama yeli 3 fois yango. Pour tout malamu.